Le bateau va ça dans les émissions, faut pas qu'il m'a micro pour notre botte là-bas on a caméra. Wana ken piano. Na émission déjà. Au bétail. Na ko bétail partout dans le monde. Et puis na ba place na ke na minga ba ma kala mwana na ba place na minga na zwaka. Na ozwa et puis na yo ko moi brisque na kangi na simbesko. Na bambe na prince. Petit caractère, il y a 5 les rois de la forêt. Yo simbi les rois. Papa ya Badricha, sénateur commando breveté. Mais si la terre, netinga vana longwa na zo la recherche na ko tanta na tina ko bete mutema nange. Osa nini? Tina ko bete mutema nange kiti. Panete, wana za mutaliboma akendaki poto ba refoulé mundela banja kanti sorcier na mboka. Ba refoulé yem takendaki Alexis Mikanda ne ba séjour. Ba refoulé qui première fois mundela bangaki. Mundela banga kanti demo mo boye na mboka ko loka. Ken piano oyo tanga kombo tanga na kombo na makamule mususu ya musique. Na ndimite na école ba ndola sata musa poison sa réponse. Azaburiki ta la forme ya mutu ndiye mutasala kana ko makala fa simba micro. Ozo comprendre. Bazwa na mawa ya vina bisoko kodioko. Ozo comprendre. Sikoyo fano lo ba wenge ba kingandi boy. Ese wenge na ozo tanga kombo. Ezo lo belo lo côté. Bongo te we rappel lo bito lo boku na ko benga pe Bicliton na bengi Seleyo, a bengi JDT, a bengi Babindombe. Ba zongi seli biso sous attaque des champs wana ba bengi pe faire rigola. Ba revivre biso sous bilenga wenge musique à maison mais parce que mikolo to ebi ke be venema ka ndezo salama pe wana ezala pe venema. Nkalu kana bongsana nzoto na ifo batuluka ba ken piana. Netinga na fandi boy na lande na makambo ya jeune moko boy silo batelemi singa na ye bato ko bango pour ça permet na ba kanza voler ba kanza bandi donc na ebité c'est mon soka ken piano c'est vérité c'est mon tona ko ya pena pana bino ceux qui ofanda ka pana milo ba que so comment foutre la sava mais so fanda ka ndako na bino so ba otala on a jeune wana ye ba que père na na ko kanga porte donc le roi de la forêt vocal ya liboso to ba ye maki vocal ya liboso ye maki donc akoji ko to aussi ça monter tant ka cheka ka ado mukie batutu ba telemi ba gangi ba zoyimba ensemble donc bola na batuté bato ba loba minya no otala que non ba batu ba za rencontre wenge mto aza pour wenge pour musique à Congo alors ebisa bino makambo leke na stade de la mungi non donc ba redémarrer na musique pour musique ya biso ya Congo donc na ndenge ya makambo Congo za biso sté donc ils appellent que non stade banda ba sundola ngwa lebeta ma susté comme ya bali donc bango mo ba ye ba redémarrer ngo sati ko munyo ko na posa beta stade na nito le stade mais comme ça va me repetir sur la stade tout le monde il fallait pour pas déjà habiter qu'il est sur le 29 octobre et wanga na bien wote bana mindele po mindele bazaka moi ko banga na bana na bango ne va expliquer mindele te azamu taliboma fana na Congo ayi pour azamu taliboma mais oui il y a azana ba pesa qui 10 ans na ya nini ya résident neza ponani po ba yebia ki bazweke comme mutaliboma donné azana na mincho na Belgique ba bi ke mutaliboma moko boye ke na utaka Congo aya ka zo traitement yo ba pesa ki moi inane wana zo la ka traitement donc azam mutaliboma monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur nadambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo Et voilà, bonjour mesdames et messieurs, ça dépend de l'art que vous allez capter notre vidéo. Bienvenue sur notre chaîne Congo Température TV, toujours là à l'obligation de vous servir à temps réel avec la vôtre Gloria Bongonda, autrement appelée la Duna de la presse. J'ai un réel plaisir de vous communiquer à travers mon émission. Restez scotchés, branchés comme d'habitude et veuillez vous abonner massivement. Là, on écrit s'abonner. N'oubliez pas de liker parce qu'ici, il n'y a que des actualités. Je tiens à remercier la femme qui a sa faveur. Je suis devant vos petits écrans. Ma patronne, Maman Rosette, la fleur d'amour. Maman Moro bien, Maman Moro Mouté, Maman Moro Yabane Belé. Pourquoi pas aussi à Pauline Nguengo, la cadette, ma partenaire pour la vie, la maman d'Adriana. Et je vois encore Eric Lumbi, la bic de Lyon. Eric Lumbi, la bic à Lyon. Papa Georges et Djonga, Balobi, Papa Georges et Djonga solo là, Babi solo là, Gloire au monde à Lobi, Papa Georges et Djonga solo là. Et pourquoi pas à Claude Moutoba, Claude Moutoba, Fumu et à Lyon, bon séjour non déjà na Katakil. Il y a Willy Moucheni, Code Ambo, Kabalobi, plus 243. Il y a Willy Moucheni. Pourquoi pas à Bruno Lubi Kambo, propre, comme d'habitude, Naël Abino toujours d'actualité, Naël Abino toujours d'informations à temps réel et notre équipe technique derrière moi. Hervé Bossitapeni, pourquoi pas à Mouzé Abraham, mon caméraman. Les lots aux Anabino, les lots Nandenge, Wenge Musique à Maison Mère. Les lots aux invité dans lelo oyaza représentateur ya
wenge maison mère na kati ya Luanda na kombo ya Adrisha sénateur Adrisha les sénateurs oh lelo to robetane moi masolo o etali actualité ya wenge musique à 4x4 pourquoi pas wenge musique à maison mère aussi déjà to robetane masolo comment na mutauti penda depuis Luanda quoi quoi assister concert il y a le 30 juin quoi assister na ba frère na ya wenge 4x4 lelo tozana yi to kosola masolo etali ba actualité tozana yi déjà cameraman nanga soka kozelanga invité nanga yi na kombo ya Adrisha les sénateurs les représentateurs de wenge musique na kati ya Luanda. Boni bonjour. Ouais, bonjour. Bonne santé. Ouais, santé quand nous sommes là, sur ma santé de la société dans le monde de Maramosus. Adrisha, tout le monde qui oyaki, otika ki Luanda oyaki ko assister na kati ya concert ya wenge ya le 30 juin oyo babenga ki yango événement. Elekela ki onde ni concert wana komona wenge mubimba après 25 ans dislogation na bango lelo basangani. Omona ki onde ni. Na wenge na zarapena na be émotion te po baza ba vieux basali makamba be émotion trop. Donc biso to komaka okende kotala kaka. Donc total na biso kaka po so tel makamba ba wenge ba stade ba nini wana so ba beta ba buka ba scandale salama. Donc c'est mon avis c'est que tout le monde sous le roi de la forêt na papa chéri pour dire moko on se comprendre. Et c'est que l'engito ya Toyo Kabayim soit ensemble. Mais pour la Bacam Sousso, Bakbazela qui vous n'a beauté. Sous un apôtre mon année, les rois de la forêt n'a pas cherché pour dire Moro Bayimbe Bandelti Souka. Oui, qui est mon côté, oui, qui délégation, il y a Luanda. Délégation, délégation Bélé, tu as Carlos Caballo. Tu as une Bélé, délégation dans la Bélé, tu as une Bélé. Malgré que nous sommes ici, mais surtout ça, commando breveté, Benga, Benanga, Willy Pessel, Yaya Poto partir à Paris, na PC Bambote, il y a bien un commando breveté. Donc, on a ça, on a Mamakamoutina Souka. Donc, on a senti, moi, qui vient continuer déjà, donc il a remonté de sa scope pour la téléphonation. Comment on a concert wana assisté qui na stade de martyr, oui, bota qui moi ba polémique et belé, pour na yo concert wana, ezala qui 100% réussite ou comment? 100% réussite, 100% réussite. Pourquoi? Sur totali. Banda oui rançon na jivem tellement bête à ce stade na béton. Vous comprenez pas toi, bangara donc dévore au batika mtolo na wazala. Donc tant tout le monde bango mon car les sous le papa Chira on va redémarrer le monde. Donc bato rien c'est qu'on redémarrer le monde papa Chira le baki et ça que va trouver kufa mokile la mongi sous non. Donc ba redémarrer la musique pour musique ya biso ya Congo donc na ndenge ya makamba Congo za biso c'était. Donc ils avaient que non stade banda ba sundola ngwa beta ma sous comme ya bali. Donc bango mo baye ba redémarrer ngo sati pour finir ça na posa beta stade na mito le stade mais comme ça va me rappeler sur la stade tout le monde il fallait pour pas déjà habiter qui sur le 29 octobre. Et on a bien noté, on a bien noté nga mingi na landela ka wenge makambo wana so zolo ba donc il y a quelqu'un donc na éviter. Voilà, éviter. Makambo quelqu'un pena na éviter. Quand les gens traitent que concert wana ezala ki na beche, ezala ki na récité, concert wana ba sepele ce qui ba public té, concert wana et simba kité, ezala ki na makelele, concert wana, ezala ki concert à mabanga, tout ça. Tant yoka ki makambo wana nyonso jira ki on dit. Archi faux pour biso to yebi tant to yaki na ndule wana avant ko tuna no bango moko mamata. Avant ba kota na stade na biso ke ambiance ezaki na stade wana ko kokate to bato banda ko yemba DJ wana banda ko tshela ba na musique na ndenge ya la ya nini ya to ba ngoni na ndenge ya musique a bafle ko donc avant na bango ba mise ba beta donc ando tshela ba na musique bazo yemba bato bazo bina donc akutu balananga après concert na sala émission to pe mungongo ikawukaka donc ambiance ezakuna ko ganga donc ya moyen te parce que ko bina na bat babina avant wenge et après tant wenge ya ki babina esu bongo te moi bi stade de côté moi malili otala ki premier vocal les rois de la forêt hein donc les rois de la forêt vocal ya liboso tant ba yemaki vocal ya liboso ya yemaki donc akoji ko to aussi sangote tant ka tcheka ado mukie batutu ba telemi ba gangi bazo yimba ensemble donc bola na batuté bato ba roloba minya no otala que non ba batu ba za contre wenge muto aza pour wenge pour musique ya Congo alors ebisa bino makambo leke na stade donc lokola bato ba mesana koloba bato ba mesana ko sala ba faux campagne mais so faux campagne bato bozo sa les aussi ma pe karati donc tazaina na stade ko yebisa o réciter concert à la ko biso za ki on a sur place les attaques ba betelenga liso donc mon temps na yaki na moni et embouteillage leke makasi bana kota te dans tout le bétanon lisola cancer wana to moni lelo ken piana o ya sala ki moi ba monsieur belé ko lo ba ki tapi bisa ki cancer wana c'était rançon parce que azaki na maîtrise azaki agité azaki boy azaki benyo so wana eta ke yo za présent
supporter ya mingi maison mère na Luanda autre qui onde Ken piano oyo tanga kombo tanga la kombo na makambo le msusi ya musique na ndimite na école bando la sata musa pozo musa réponse azaburik ta la forme ya mutu ndiye mutasala kana ko makala fasi micro ozo comprendre donc sikoyo akota makamba wenye makambo na ye ebala na katina wali na kaloba ozo comprendre il faut qu'on ait une solution à vie na ye pour y mon envie ça bien té ozo comprendre bien ça bien té azo luka base azo luka ba succès to ba tchela mo ba vie na kati ya chaîne na ye ba me kama ko zo mo lipa ya bana ne so lipa ya bana na fa luka na ndenge ya ko alors lipa bana te ndenge ya ko ba luka kena poni azana azamu to ya ko take wenye ko biso wenye to ba na bitumba to sarati de biso za yo meki na bike bino bo kata me biso so to keda ngo tina suko santi pena ke no bakambole ka me yango ka ngana landela katile donc atika aluka vina ye aluka bongsa poso wana oui bongaka te aza polo rola ya crapaud donc il aura mungala moko pena uti pêche donc aluka na bongsa na nzoto na efo batu loka ba ken piana netinga na fandi bo na landela makambo ya jeune moko bo silo batelemisanga na ye batu mo bango pusa pemena na ba kanza voler ba kanza bandi donc na ebité c'est mon soka ken piana c'est vérité c'est mon tona ko ya pena pana bino ceux qui ofanda ka pana milo ba que so comment foutre la sava mais so ofanda ka ndako na bino so ba yo tala wana jeune wana ye ba ke père na na ko kanga porte donc quand ndé ba yi ba TV on dit mutu mozo ko piroter ka lupango vous comprendre ba siko mutabona makamba wenye to kolanda pourquoi to landa ete wana za mutaliboma akendaki poto ba refoulé mundela banja kanti sorcier na mboka ba refoulé mtakendaki Alexis Mikanda ne ba séjour ba refoulé ki première fois mundela bangaki ndela banga kanti demo mo ba na mboka ko loka bana mindele po mindele bazaka moi ko banga na bana na bango ndé ba expliquer mindele te aza mutaliboma fana na Congo ayepona aza mutaliboma mais oui yene azana ba pesa ki 10 ans na ya nini ya résident neza pona po ba yebi ki bazweke comme mutaliboma donné azana na mintu na Belgique ba biki mutaliboma moko boye ke na utaka Congo ayaka ko traitement yo ba pesa ki moi inane wana zolaka traitement donc azana mutaliboma yo mona fabrika sa ba ke ne azana carte na etikana na CNPP de fois ça ki ndozwa yango yo za parmi bato ba puya fabrikas ki ken puis les fois soit carte ya fabrikas te mena monia ngonde lelo ke makambo fabrikas lo baka zaka na raison yo pesi fabrikas raison yo na pesi raison pena donc non ken wana za vraiment mutaliboma par exemple mutaliboma tano mutie mo na no posona yo tala libala na Talibane était au moins il faut de temps dans d'autres chavato c'est émission est-ce que uta end pour meka partout ici mbati donc faut de tes okota na zoto de poste zo tele makabo zo boka ka ba ina o ba uti na ngo Zambie simbite ba uti na ngo Kenya teke mona na end isko mutabongo tano ngana na porte parole a otu na ngandeni bogar non ko kanonte tu ko songa na simbino na bina liona za ba micro nzona sa maka mususu wakati ndio yambi misemo akala wera netiji d'été ozo quand ndio yambi papa chéri wa babindombe ndio yambi babindombe mo ka batumo yambi siko neti moto mo ba ankele ken piana ligile ki na ba olia na mbanga oke na ko kufa donc ma tout yo penda ken pena tali loye na mbongo ne vraiment aye vraiment na ba possibilité nyoso ba na ko ba bala mwasi na famille no PCTL ata petite to ka boy na leki na ngaso famille olanda mbongo to kabo na liki nanga pona ndimite ko bimisel so ba produire bien pour mutu roi ken robota mwana le roi lapin robot salegi na ma pena mwana di kosi pe le roi likofi donc na roninga ko jamais mais ce peut totalement bien ken on passe c'est ce qui pas vient de la forêt ken puis on a ça senga ki beskiza senga dia ba pardon beaucoup wana sengi le roi de la forêt a sengi le roi de la forêt na utse biso mo biso tika makambuti ndenge ya bandaki donc ndenge biso to kina ngotina suka biso tika rata ya sengi le roi de la forêt yo simbi le roi papa ya Badricha sénateur commando breveté mais si la terre netinga vana longwa na ça la recherche na ko tantana tina ko bete mutema nange o sa nini tina ko bete mutema nange kiti le bateau ba sala na be mission fo ba kima mikolo pona boto la ba on a caméra wana ken piano na ebisio déjà o bete na ko bete partout dans le monde et puis na ba place na ke na minga ba ma kala mwana na ba place na minga na zwaka na ozwa et puis na ko moi brisque na kangi na simbesko dans bambe na prince elo na ozelele yango wana baza frère na yo azande ko na yo na nga finga père na nga mto da fingi tata na nga za frère na nga te mais wera mo sa limbisi o mona ke video li wera limbisi wera benga ke biso ke na limbisi so wera limbisi biso na to limbisi te biso to zane tina suka so comme bongo mta fingi père no to kuta na nzela to bandi ezaka bongo te est-ce ko permettre mtu mo finga tata na yo zana est-ce faut papa no bana ke loko bunda o bunda mbala moko mais total pe beza mamba musique suka ka na musique o kasi musique suka na musique na nzela pe to kuta to continuer ngoti bo eza musique suka na musique non so to kuta na pe na nzela to continuer ngoka yo bete loko fali ba bete ne Emile Alias le monde lo mona webiso lelo Emile Alias no Alias na robelo moko boye
aza mutu moko bo depuis wenge aza muta koloba te aza mutu moko aza un peu timide pasi na nga na yoka sono ka ke babetaki héritier to Bill Clinton mbala mona lo ba trahir wea basala ki on Emilia fait ba bête héritier ou ba luki Bill Clinton ba bêtier fa pe ngana ba wera koyi vous comprenez on beta bloko na te ba profitable bloko na ba Emilia nga jour yoka bena ba bêti héritier na musicien moko to ba bêti Bill Clinton oui goye bisanga na ba pena que non tous a trahi wana ebisu. Ok, Adrice Chalet, sénateur balobi moko ya ba soldat ya wenge musique à maison mère ya Angola, tozana précisément na kati ya Kinshasa. Adrice, quand les gens traitent Weranson comme si assis là, ou Weranson assis là, musique à Weranson yoka na alisute. Wera auto ebara igwe quand les musiciens autres musiciens bazo traiter que Weranson assis là. Tant yoka kango vraiment. Mona onde. Musicien assis là bakobeng seite na ba contrôle roi de la forêt za na ngwa utobeta ba frère ici na minute poka wengeza ya kosangana donc azana ba contrat musu ko de kobeta par-ci par là vous comprenez mais ce soit si bobenga ete vous comprenez mais c'est un azo bima c'est kazo que nous présenter œuvre na yi vous comprenez bato bazo se pelaka na œuvre na yi wana donc tant que si là bon ezaka congolais ebindenge ni ya sala makamna ndeti ngana comment trouver ngo normal talaka congolais linga même président de la république alambela bango mikata kabila bango donc congolais biko traiter mutu na ndenge na donc to boyete mais biso to yebike bino so bolobi le roi de la forêt asila eza problème te mais ba contrat mini les yeux akada tsela donc to ça na temps pour répondre ba tona to ponga benga mo ba imbécile ba imbécile mbalo ba bo donc biso to zara toujours pepele wenga musique à maison mère ozomona ba répétition na biso play à craquer et puis ça rappeler donc ba futaka to la ba répétition il était ba fungole porte to ko to ba répétition na ça ma rappeler donc ba futaka les autres c'est que mutu wana zana ekana makambo donc to kola na ba tona to so to répondre bango to ba kisengi le roi. Ok, Adrice les sénateurs, tout le monde est là, moi na wera moko, Robino Mundibu, oya bima na maison mère batunyo so bayebi, ko bimisa ba propos moko boye pona ba grand frère na ya wenge musique à 4.4 ke bazana moi haine moko boye bazana moi mutema mabe mo boye contre ba musicien oyo bazo bimali. Bon, il y a Zara mon maison mère, il y a un stage. Un stage, ba mika ki na moi vocal mort ba monika zo kokate. Il y a un petit donc et puis oui razoa na mawa au moins tant on bat ba ko ça tant ba sala test ne ba wera alinga ba mise pena ba nan ba fanatique pena ba linga raite mais tant ba ko c'est le roi de la forêt on a mona kokodioko donc le roi de la forêt ba linga le roi de la forêt bisi on a mona kokodioko vena so kokodioko ça théâtre so ba mawa ya bongo Robino Mundibo za mona kokodioko c'est là ezalaka nini obi ke lelo ezalaka na ba test batu musu ba créer batu na bango so azo ça test au moins batu azo betele maboko ba mon poni ba sani ba mona kaza danger ba yozo esi ko le yé donc les sigma katena makambo na staff pd kinda e bivie zata na mawana ebi ke yo sunga ka vi wana te mais de fanto na epesa te espace vieni ni wana o kokodioko groupe salon qu'espère à moi na wana ti kokodioko za mwindu mais Robino Mundibo za pembe on dirait za na moi famille moko ya ba meti mais biso le toza boy to apena bana ba mwindu to apena bana ba pembe to bota boka ntina famille batu musuba landa biso koko na pesa za ka pembe omoni ya bimaka pembe biso tata mwasi na biso anda ko bota batu mwindo makasi omoni ya bimi bo ezalaka nango yo kanti muta pembe na zala bota ka muta pembe pa bota mutu mwindo ti muta mwindo pa bota ka ndondo ti donc batu bayaka na buli ke azama na kokodioko pitanga yaka azana somo pot maro kwa sous-marin ayaka modèle moi ba sous-marin le roi de la forêt comprenait que mais problème nini test fait déjà aussi c'est ce que muto bozuya na yazo na ba forme bili na zo comprendre ta zanani ok bien yo ka mawa o eze code de formation zo ka formation azama na kokodioko lelo peso esimbi ka opesa papa na yata lipa na ndako c'est bon nde bazoka si on était mutabongo akoya alo baba pesa ekutu chance kaka ya vocal bi balé na maison mère vous comprenez on mona ka mon côté taima mibali ayima moko wana ya gimalela yimba so na nzembo ebwalo te vous comprenez kuna nde babimisaka te po serena pena elongne za yeso monyango o kanselo kwa linyoka babimisi pena maya basani wanani muto zo tanga komo Robino Mundibu vous comprenez donc les losoka fandi azolo mabe moko boyi ya le roi de la forêt ko sala biso directement parce pour yango mona tanga bimaka na maison mère lokwa si sa formation te akinaka mingi na ba DJ ngi banze mo abetaka boye vous comprenez pour inda zana otikala ko beta rumba te le londe tozoka ba problème ba bina philosophe santé bena jeune garçon zo debré qui to komaka mozo ke le peuple vous comprenez to otikala ko yoka ete le lokola banzembu lokola ba longue vie ya ba tour de contrôle héritier watana do akangi mboka na minute pona minute mutandiki azati donc otikala ko yoka ontiye ko yoka kaka simba ye ngo do abeta ka banzemba forme na makako ada zaka dango donc yango wana to tanga fandi azolo ba bêtise ndeti na wenge
na ba grand ya wenge basali histoire o basali qui va pesa bango goût pour c'est le bail vous comprenez que c'est le a raison donc il y a zarane réparateur na ya ba richo vous comprenez na guana ya wenge guana le roi de la forêt et sali que lelo ah tinga pe fona que le lukana ye bata moi muke na kota bazwa na mawa ya vena psoko kodioko vous comprenez sikoyo fano lo ba wenge ba kingandi boy et c'est wenge na zotanga kombo ezolo belo lo côté comme le roi Bilobela, comme le roi Moutalibo, maintenant qui dernièrement n'a binopi. Bon, puis ça va valeur ti. Na ka lisolo mo lobby que ba journaliste mo ba ke sa na émission zo banen que non. Na sala émission ba journaliste ba yebani no boyebani te bo bi mama bo ke. Sikoyo journaliste wa yebani te net yebani mo no yebani to zo luka journaliste yebani. O yebani te. Yene ngaza so abimika awa tamola makolo ba kanza ko ping pong. Vous comprenez? Oh, ko ping pong de. Salut. Donc, azana na face le roi capitaine moto notamment la film a tenté na kala wazara capitaine mutu na mama wazara bazano eno nyoko. Siko yo oyaka olobaka na wenge oye bimisio wenge esali ke bato yo zo approcher bango soko leke na nzela wenge te melem soko sala pembeni na bango te. So le ba lingaka muso zana bango ba comprendre ke outa na wenge po wenge ne mutepe saka lumière. Bato yo boya ya wenge na ba no bango ba bimisio ça na niveau na bango za pas même niveau de clic. Wenge zolinga kondima mutu abimisi musique na biso libanda mboka ke comme fali bon tema za zoba falo babo tema za zoba to beta masola libanda te ba le roi de la forêt tamboyembo papa Michael Jackson ndako wana kutu quelqu'un kuta za la raté vous comprenez tant ba le roi de la forêt ba yamba ba 6 ko na kata mboka wana kutu quelqu'un zana noté vous comprenez mais sikoyo quelqu'un wana na quelqu'un oh ya zolo ba wana moi quelqu'un il y a bagi fali poupa et on a ba quelqu'un vous comprenez pas comme quelqu'un yom to tanga comme on a so benandi quelqu'un donc il y a le roi zolo ben quelqu'un donc on comprend que la musique yo ba le roi de la forêt ba beti donc États-Unis oh banane ba le roi de la forêt ali loti OK quand ça photo no dessin ba le roi de la forêt à kala ba déjà ouais amoura za na Congo ouais amoura za na Congo vous comprenez ba ouais ba zo ba trophée ba Michael Jackson ba participe vous comprenez donc peut-être transformation te comme t'as dit na bo tellement il y a bimisi avec quelqu'un bimisa musique libanda azoye pe kasi pe musique na sana benga quelqu'un te na lingo benga rafali po na bi kombo ya mutu zotanga na kombo te donc nazo ba quelqu'un donc mutu mutaza na kombo na ende tiye pa bi kombo na ngati bonga na ba kombo na ba quelqu'un donc c'est ça donc petit wana o ya zoluka na musique akantete ke egofula ete opesa ye lokote poninga zawana succès na ye ezaka local na ndenge ya Congo donc ba betra blongo na ba DJ et puis so ki à part ba DJ mutako beta musique na zato okota na ndako mutute boka bazo beta nzembo ligoro do wana donc simbati comme si sur ligoro ya tana ba kombo nyonso ya bima air mo le roi Cabri air mo le roi Chimbrique air mo ndenge tout donc yo nyonso comme on na benga e kwanza mo mutu ma robino mundibu ay mana ba kombo ebele talaka mutako boya les padres azoboya les padres donc azoboya les padres makamo ba bêtise. Quand tu vois que Robin Omundi balobi qui fait ego la place à Zawana ils ont embêté mutafuti par rapport Katinda Raba marque House na ba trésor congolo ba fingi la raiba. Les a problème te wana eza makambo ya libanda wana eza makambo na musique mais tant mutu comme na tant à côté passe ato ça un problème na il faut le kobongisa pour ezorara mutu ezora nzetete est-ce qu'a fait ego la zali o kende kuno tika mona même azana katite donc kuno kuta teke o ba changulu moko bona kati wana bato bazakuna ezaka bato tant que to sisi non vite ko chaka musapite po ebo ezali bosote moninga za place apasi mais yo sali fete po bimission na misu ya bato oza pena hypocrite to bimisi beno sepeli ndenge les padres za côté wana mais ils aura ka mutu vina nesilite. OK voilà ils aura ka mutu vina nesilite tozonga na kati ya wenge musique à maison mère tomoni répétition ya mercredi ezalaki plein à craquer ou razongi sibiso na ba idéologie ya kala pe ba surprise ezalaki tomona ki héritier Watanabe tomoni bolote tomoni ya Jani donc ba bilingue to vivra en kala to vivre qui on mukolo wana na répétition comme on attaque des chants wenge musique à maison mère na banana ye o ya format qui ba yeko sala surprise ça la qui on dit mais oui siko lelo lipa ya were comme futa wera boko libanati vous comprenez wera boko libana lelo ya wana wera mo asepeli amoni ajani aye amoni bolote amoni wata vous comprenez puis wata ngo ya nente wata ya mbongo akoma na larne belé donc aye na kati ya répétition donc mbongo mkebe baka na plus de $6,800 donc wata ndaza na kuma larne patron ko patron musique mazo finga te ndeti mwana nanu ya kan nani alors fana kan soki kan moko ezana matete bo pena ndako na bango pena de so leke pa ave dingo ya bango na sebuka na pena bo ma ndo kota na wana
ozotanga kombo wana zaka moko ping pong ki wana ozotanga so robinet soki robino soki robinet wana musicien avanda na camp otoyebi kavanda na camp russe c'est robino mundibu afana kotaba mai wana esopanaka na érosion esalamaka ovine eza na bien te mais que moto akozala kuta ta mbanga bongo fa ezata tour de contrôle héritier alekaka fingaka bato alobaka mpo akabaka taka moto asomi motuka wana bapesi so mikolo atambolela mais azosala nango bapublicité na tv moi d'ailleurs etiala seloko na tv donc asika osala makambo wana te donc faut sentir que bana wana donc musique baosala ya musique apasi musique baosala sa musique no ya nzala no ndenge aza wana donc tomonaki bango na kati ya répétition esali sentiment tali siko dio ya bato bayembaka oyo kizengi wana ta lelo ayena produit mana ba matete po akoyeba comme sou kizengi na ça koyeba comme no se bongal melie donc ata lelo azana espace ta koyeba na bato ba tellement trio wana tellement papa ba ju bena boa professeur atelemia ba ju tour de contrôle watana bien ko na benge mungongo ba chankoro do atelemina katikati na jusqu'au AJJ papa maman na ngai na bisa yo elengo ezalaki wana do bike posa ndula ngo esila na ngote donaka posa ba betaka na bango mais ba reviva biso liso nzembo Guy Malela après combien d'étapes pembe na Weranson mais oui tour de contrôle à Guy Malela posa pelisa bana tout ya maison mère donc ça qui bien comme on a vraiment bani na nzembo Guy Malela ça qui elengi fort na sentirait pena que non musique na biso donc na nenga Congo pardon do biso photos à la kaka on on dit que esuka bongo te we rappel lobito lo beaucoup na ko benga pe bicliton na bengi seleyo abengi JDT abengi babindombe bazongi seli biso sous attaque des champs wana babengi pe faire rigola ba revivre biso sous bilenga wenge musique à maison mère parce que mikolo to yebi ke be venema ka ndezo salama pe wana ezala pe venema non les a problème te et au salama na ngo za pe projet za rappel na muto vie donc so donc ba ko benga so moni muto ba bengi ayete donc c'est kazana na nzala mais na ebika na batu tout balonga la maison même mutu toi vivre bien mutu toi dans la position donc au sala bango de sentiment et bon ba na bango ba ya ko fêter na bango comme sous so linga ya pa kuta na ba kabele mbongo donc na mona ki ngo dotanaka honorable Paul Bindo zaika na panzila mais na moni sous moi na biso sous tour de contrôle héritier watana ba panzila na comprendre venir que non oui rappelle ça ya batu comme na bano ba bonga donc on sentit que non j'ai kitoko répéter batu bazo sepela d'abord comme la passam là na podium na ba fanatique ba pesa bango oh na bisauti mama bongi sala mara na maison mère on dit bongi ça mara batu bele ba orchestre msube to mona ba 500 bana bango kala to mona ngote na pesa mbongo orchestre n'est sini non c'est 500 bana wa mu comme sous to lo belango wa mu comme sous l'autre na ma maison mère. Ok voilà, to comme inabiso déjà koko ma pembe na suki émission na biso, mais to moni bevenima ya Stade des Martyrs rezo bakisa makaka. To moni sur le 29 octobre oyo ali popa na kati ya Stade des Martyrs. Stade des Martyrs eza pona mutunyoso. Stade des Martyrs imana betaka, vita betaka, bilima betaka, renaissance betaka, mazemba betaka, donc Stade des Martyrs basana pona mututu. Mutunyoso azana droit ya kobeta Stade des Martyrs pour Stade des Martyrs baso wera sombangote ji basombangote ozo comprendre le Stade des Martyrs ba tchango pona mutu nyonso mais comme Stade des Martyrs ezali beta na yo Stade des Martyrs na yo na ndenge ya bien na ndenge te kobeta Stade des Martyrs pour bato ba ya baloba pona boyena bo ya biso ko lega bote pour wenge basaka ne concurrence te wenge balusa Stade des Martyrs ezana mo pe pona mutu nyonso donc porte est ouverte na mutu nyonso kenda beta na yo comme il fallait bien corriger Stade wana. Bon, ils ont promis, mais 12 ans, papa, ça la base, j'étais dans son corriger ma caméra, on corriger, oh, bah, viens, bah, bétito, corriger, oh, il y a zone ngaloba. Oh, il y a corriger, oh, ni a zone ngaloba. Pour bateau, bah, bêta, stade, et tika la somme, et tika na histoire, na vie, à batunyo, so, bah, yebi, et ça, oui, en agibé. Bah, bêta, stade, bah, pesa, l'état, bah, pesa, les sous, bah, misala, bah, bouka, bah, porte, bah, tu bah, zoka, bah, bungisa, bah, tu donnes, bah, bana, bah, bunga. Et ça, on a les rois de la forêt, je vais perdre ça. On ça dans l'histoire. Ça, on a zaté. Depuis, biso to linga polémique. Biso so to bito kota polémique. Donc, mon cola collé là. Pour moi, on a un mystique à former. Jour on a pena. Fallait du peuple va faire rigoler là. On a triomphal héritier fan. On a quand l'eau kawera. Tu tires dans la ville. On a mon papa chéra fan. Sili. Au côté que batouana nyoso bo lukaba contre ka mutu moko. Ya to le biso so linga polémique. Biso so ça na biso polémique. Dans 12 euros bêtement. Donc, pour ça, bien ça, ma caméra n'a rien là. Tika ko touché, bah, ene, bah, simba mokili, oh, mokili yo, qui la rabango. Pour biso, pas toi, yo, kara. Biso, toi, yo, qui la biso, biso, n'est pas toi bénéficiaire, n'a pas fanatique, n'a biso, seulement,
moi les cambo fanatique na biso ba dioti moi ndam ba koti wana mais biso ba to yoka biso ko buka na rati biso to yoka biso ko buka na kututi comme si 12 ans wenge ça la rabino bien parce que vous bela appelé 12 wana trop 12 to ça la 12 to beta 12 wana faut mabino mo vraiment bon na monde ni 12 wana to kola na ngoto mais ça na ça la biso bien ya lokwa na ndaka balubo kozanga nyonso ozanga masango te donc na wenge zanga nyonso mais 12 donc ya lokwa ndaka baluba donc nyonso kozanga na ndaka baluba mais saka masango ezanga te bah toi 12 Ok, on est arrivé à la fin de notre émission. Moi de la fin nayo, na passage nayo na kata Congo Température TV, na batunyo so balingaka Adricha les sénateurs donc na pesi bana Angola déjà mbote babi bana Luanda, bana Kasene baba kombo ba quartier kuna te mena linga nde mboka. Ok, donc bana tout ya monde entier, Congo, Brazzaville, Angola, tout partout donc tout balingaka biso, tout balingaka Adricha sénateur. Donc merci. Et puis Nabino Nyonsi Boyambinga, donc chaîne Nabino c'est la première fois nanga. Malgré tout ça, l'autre mois contre-temps, ils ont marqué tout ça les lots, donc merci. Et puis na s'excuser na nenge. Le bin a déjà réalisateur non qui nagi à Rolemba, mais il est qui a Fabi donc na CPL donc merci beaucoup. Donc on sait que ça bon côté donc mbote nanga na batutu, balinga Adricha sénateur, na moni bongo Willy Claude Jama. Il y a Zarabon à Londres, Tozane na Nengakin, Willy Claude Jama dans bon séjour nous na Nengakin, Bazarabon na mondial Jama petit frère naé, donc mondial Jama ya Bisha Vambi, maman na Samuela Jama donc bambote na yo, et puis na moni bongo boss Fabrice Tseka les boss américains. Hôtel Mobile au commission Zambie avec des poids qui donc dollars et ce pendant que chasse le roi franc congolais boss Fabrice Tseka quand on a moins na musique na mona bongo fondation Nikoka il est formateur de boss fondation Nikoka il m'a tabou kanyimbo kana nenga mkiti boss Louis le grand dispatchant atabalobi na bois ngaka boss Louis le grand dispatchant donc il va savoir kadika di manakimbango et pourquoi pas na boss un phénomène qui est en cet bongo le patron de la ville nous finissons kabana njini na Katangola donc bambote na mauvais Willy PCL mauvais Willy PCL bambote na on a pas revu à baptiser na combat commando breveté de rançon donc bambote na yo donc kamoni bongo Yannick Liseke les grands pétroliers na Kataso mutazana 36 vano et ça na makambuso au Mwanda bazara bongo na boss Delphin les contournables donc bazara bongo na ye et puis na boss AG ABC Mandela bambote na yo papa na Marcelo tate kaso et puis na moni AG Chora des opérations donc bambote na yo na moni le sous AG Victor Yazalaka Turquie so yo vont bambote na yo commandant Eric Nakatayash bato ya mbara biso to bébé mwanda commandant Eric bazabon na capitaine Alain Linda Kiala bambote na yo mère boss donc puis na moni sous maman ma fille mafuta bambote no na mwanda et puis na moni Eric mwana Choa donc Eric le grand coopérant na kata Choa bambote na yo donc ya moni dirait na silisi na ngai donc puis na moni boss Germain Kadima donc boss Germain Kadima bambote na place aux alliés et puis na moni papier pour kabambote na place aux alliés Tati Bangu 10 amboka Tati Bangu babi koda mboka na Katangola wana bazalaka bongo na Chaka de Kodinga les grades ya matfer donc Chaka de Kodinga bambote na place aux alliés donc batutu na moni déjà que na boîte docteur Marcelo Sadi les savants noirs babi les sel mutayi na kiso aussi sa sida na Katangola docteur Marcelo Sadi les savants noirs bazalaka bongo na fondation et bazara borda agence Ginzambe na kata Luanda donc agence wana mikolo ezope sa visa toza na Congo za na passeport congolais donc soko memi pas au solliciter agence Ginzambe ba ko zelo visa ya Angola au Angola ozu pena visa na yo ya Pologne ozongi Kinshasa au sali voyage non na ngakima donc bambote na batutu merci beaucoup vraiment. OK, voilà, on est arrivé à la fin de notre émission. C'était bien moi, la votre Gloria Bongonda, toujours avec l'actualité. Derrière l'actualité, tu es là, Binoka, toujours d'informations. L'émission qui tourne Bozoraka, toujours na kata Congo Température et avec notre équipe technique derrière moi. Mouzé Abra, mon caméraman, pourquoi Hervé Bossita Penny, maman Rosette la fleur d'amour, ma patronne. Et donc, tu es toujours pour nous satisfaire, abonner à Bissou à Congo Température. Vous s'abonner massivement, partagez aussi la vidéo, likez la vidéo parce que vous pouvez savoir ma casse, il y a quoi présenter une autre émission où il y a boyé. Je dis un grand merci à Claude Moutoba, bon séjour, toujours na Katakin, Eric Lumbi, la Bic, il y a Lyon, Balobi, Joël Yama imbattable. Donc, Joël Yama imbattable des prix Lyon. Pourquoi pas Papa Georges et Djonga.
Pauline Ngengola Cadette et la maman d'Adriana. Donc c'était bien moi la votre Gloria Bongonda, neuf à YouTube, des bomissa na robinganga. Donc continuez de s'abonner massivement, j'insiste. Elingata on a yaka ba abonner ba mataka pour pesranga makasi ya toujours pour présenter bino émission na bino. Donc restez scotché branché comme d'habitude. Je vous aime, à la prochaine numéro. Bisous, bye. Nalinga bino trop. Mon entier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu. Congo température, et na mo pepa sika. Ya tobina Congo température. Et na mo pepa sika. Ya tobina Congo température.